Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RKK. Vous allez vraiment émission sur la famille. Balobi, monde où il y a des comédiens, ma cambizan à côté chaque jour. À chaque temps, vous êtes toujours. N'a pas de problème, où ils ont les cas sur les réseaux sociaux, bande kolanga. Quand on est dans le banabino, biso tuaka koloba, soto moni en tout cas, tuaka pour nous faire l'analyse. Balobi ma cambo. Ya minene ezokwea kaka ezokwea likolo ezokwea toujours à travers de connexions bijou la reine jusqu'à présent nga vraiment makamba bijou la reine depuis koti makambo na ya ba pardon en tout cas nga vraiment na salle l'émission te bande kolanga ce qui na yé na émission oyo parce que ça n'est de trop balobi mode ya ba audio oyo eza lelo ba réunion comme ko sala mo bande kolanga en tout cas avant de continuer retirer la bino. Pour la première fois dans la chaîne, en tout cas, vous s'abonner, vous partager, vous liker vidéo et ça la bien. Famille bota mobile en tout cas, vous la bien partout aux alliés. Et puis quand on est tout le baka, tout continuer à consommer le film et l'épisode vraiment film et l'épisode dans la Belle TV à Sika. En tout cas, tout consommer massivement et que ça la bien. Avant ça, bande kolanga avant tout continuer l'histoire l'épisode on la bien audio boyoka. Et puis, il y a juste un moukier, c'est un qui après tout ça la analyse. Il y a audio oibande konanga to landa. Et tout ça là vraiment passionation ni pour la bijou la reine. Tu éviter bah pardon il y a ceux qui viennent nini au commis salut sur les réseaux sociaux. Na ba la mikio ba ko fingo te ba ko finga yo. En tout cas, on ne sait pas bande comment to landa et puis on se retrouve après. Par exemple, stabiliser. Donc, il y a une mission quelconque. À la langue, tu as la fan. Toi, tu vas vous avoir mission, tu as la fan. Il faut tailler le lot pour la même chose de la spiritualité. Le lot, comment on a il vous a pardon, oui, a pardon. Est-ce que Al-Qaïda a fourni le pardon et pour comment sérieux, mission, là, non. Yo est lieu pour quoi? Alors c'est un pardon et quand je tourne à maman me met à couper Sam l'artiste, bonsoir d'abord. Ce qui va partager le live, c'est parce que n'avez ce que ça qui live, moi on a joué, on a évité de live. Ok, ma propos t'es là qui na live par exemple, il faut stabiliser. Donc il y a une mission quelconque. Tu à la langue, tu as la femme. Toi tu vas. Voilà la famille, voilà vraiment bande kolanga qui ba live salamaki bango la bango bandi ko ça ba live donc bango la bango ba comme ko se contredire ba mususu ba lingi pardon à bijou ba mususu ba lingi te fait entre bango bandi kolanga alors et le connaît ça la bongo c'est parce que bijou la reine a mis qui ici na niveau moko je ne sais pas hein, je ne sais pas vraiment comment bijou la reine a côté comme qui tissati à niveau haut bijou la reine a mis qui tissati makasi bande kolanga o a ko sala te comment ko comme qui tissati à niveau wana tina niveau ya ba pardon nyonso to yebi mutu nyonso azala ko sengi pardon to sengi pardon na yo et si li wana osuki wana na pardon sengi siko et comme ba mission na yebi ce qui est la façon na ye ya ko monana na réseaux sociaux pour bande ko monana te. En tout cas, et ça a vraiment sonné. J'espère que tu as vu moi en balle au Sam. Non, tu as coaché la vidéo. Et la balade qui est yenga, ayamba qui yenga. Bon, moi qui façon ya ko réagir na ye.
oui à ça qui par rapport par rapport à Ninga Lobaki Makamba Belgique, Bomola qui Sam, Ndenge à intercala qui Inga. Donc pour dire que moi, mon bal moko a trop impoli sur l'internet. Aza vraiment impoli. Quand on est dans le balangambo, c'est comme si tu es impoli de baponangambo. Tu es vraiment impoli. Donc, Ada vraiment impoli ça, moi. Alors, dans la live, il y a dire et ça, bateau va se la quitter par rapport à Bijou la Reine. Parce qu'il a débordé qui pour un Bijou la Reine. Les camps Bijou la Reine, et ça y est mon kate. Et il y a bateau, oh, lingi, pardon, monsieur, boyango. Ozomona, quand on a un gamble, on a boyi totalement. Monsieur, on continue à fingaye. Tout le monde qui paye mon maman, na bango. Na bani nendenga koma système ya koboaka la ukata koma système ya koboaka ba site ben jure par rapport à ba vidéo ou azo sala tout le monde qui ndé ba ko ba sala moi dio la ba mi ba na Jérémie ndenge aboaka ki ko boaka nani o donc ça refus moko boye na pardon à Bijou la Reine. Mais ce qui est grave, Bijou la Reine au lieu à s'arrêter mais à s'arrêter à toujours on a ko l'émission pour la ko toujours pardon parce que comme ko sonner ma bé ozomona et comme ko sonner ma bé parce que là au mobe ozo sala o air nyonso na ba to ba ko manquer to ba comme ko manquer yo nit le quoi ba sam côté la Bijou la Reine ana moi na mbala mokolo tant surtout moi na pas cause mokolo sam mbe ba cause ba kini moko mais ça moi le lo comme ajo audace ya ko manquer Bijou la Reine c'est parce que yé moko Bijou la Reine aye komi kiti ça aye komi kiti ça aye bien internet on peut ndenge kendaka moko to mi pe ça ba respect na internet Bijou la Reine tu es une grande dame biso et pas belle vie toi na posa o ya pona kolobia na kata belle vitivité toi na tina na monti ndenge so po sengini na yo wana continuer toujours mais ça ka conseil to pesa yo et conseil to pesa parce que oza artiste tant bazo salir kombo na obo et ça peut qui to côté sa propreté ozo et sa propreté tant que mokolo yebaka nini ozo na mo sur les réseaux sociaux yebaka nini ozo sala pour vraiment et sonner ma bé et sonner ma bé Bijou la Reine et sonner qui to côté bazo finga yo bazo dénigrer yo bazo sala mignon so pona yo alors ça fait très mal ça fait très mal à tant que maman ou azana bana l'internet et comme kaka yo ba finga ka yo ba sela ko ba live na likamo boy okutu eza na mutuna makolote oui tokolo ba kitoko ko refuser to senga pardon et ça droit na yo et là qui posa na yo o senga pardon de ba zo benda rabino ba benda bino pour que ba humilier bino lisusu tu vois l'affaire donc ba on ba bendi bino ba on peut humilier bino ozomona ba tindi ba to ba pesa mbongo ba sala mais ba on peut juste ba za pour la ko humilier bino alors boy ba bisika o chama kolo bisika bo chama kolo za ba bisika mse bisika o chama kolo te c'est vraiment triste comment on a le quoi moi na o le quoi sam très impoli mais le ani na audacité il y a manqué Bijou la Reine a wangana kati tanga mankaka amakaka na Marina laba to Marina laba kende kuna Marina laba sa charger ki na ye a wangana ke ngala tikala ko finite oh na ba live ne ba to batala ngo ozomona batala ba live wana batu batala ngo omoni siko lelo bango moko ba balukeliye balobi baligi la bango finga te ba baye ko finga na ye wana ndinga zo finga ba actrice ba baye na bango bazui live ba ndeko sala ba kotifi na kata live babi ba baye en tout cas so bo kende nango be ko zala bien parce que biso posa na biso zala raté ba actrice ba kabwana posa na tele kito sanga mais bino moko ba chroniqueur na bino so ko bino ba fan beaucoup de ko télémela ba chroniqueur na bino o lelo bazo lia na sima wana bango pona bango fo ba finga baninga fo ba coach trouble na kata monde ya théâtre pour que bango bazo ba vie bango ba lia so que bino mo ba fan le beaucoup ko télémela ba onde bo télémela et ça va bien c'est une bonne chose et que ça la bien pour que ba terre la biso ba kende liboso parce que vidéo c'est ba terre ba kende liboso mais ba chroniqueur fois ya SB baya kokoti cette division moko totale
ozomona sikoyo lelo soki bozwi conscience wana ya kotelemela bango ndeti boye ndeti sama ndenge ayoki boye aozala bareserve aozala bareserve bakomi koyo basali mo émission mo ya kofinga boboko kota bakozala bareserve ekozala bien mpona kotombola oyo ezali culture ya mboka na biso bacomédien bakende liboso tu vois donc ezosala kitoko te kitoko tata moke bandeko na ngai ça mala très impoli lelo bijou ya reine akomi lokola sujet moko ya mokerie mama biso topesa kaka conseil toza na posa kutu te na famille parce que na famille libota tozali déjà bato baza oyo barejouer oyo baza mpona biso toza na biso donc toza na biso na problème no te mais esala quelque part esala bien te prendre conscience ya kose taire nanu ya kotika nanu makambo ya bémission ya kovanda nanu komitalisa bi non cette fois-ci non ça sur bémission te esalo bien esalo kitoko makasi olie koluka kosala bémission okenda mabe ozonga mabe ekomi kobimisa okobima ridicule ridicule atteint une grande dame bijou en tout cas zwa maele mama zwa pena maele parce que so ozwi maele te ezala pasi ozanoka mutu moko babanda kose moke na yo na monde yango ya théâtre ekomelo ngai eloko olukaki kokomelo ngai mpo basi bazoboya yo vraiment ouvertement boye ça malobi soko oyaki na mission moko boye ozomona ntango mosusu oyo kosenga pardon oza na mission moko boye or peut-être yo osali yango consciemment na motema na yo olingi otikala libre mais tasiko nde bakomi koqualifie yo alors mama oza na mwana ya mokolo respecte toi respect baluka yango yo moko fo luka respect balukelo respecter place oke kokota terrain eza très glissant oke kota esika mo boye o vraiment que terrain eza mabe alors yo moko koyeba ndeni okosuka na esika oyebi moko koyeba ndeni place okende oke kotya makolo na yo bafinga yo badenigre yo basala o nyonso bazosala wana papa mama esopa yo omwa teke esopo makasi alors luka kimia bijou la reine luka penda kimia eza mpona intérêt na biso toana intérêt moko te wana mais totala kaka tanke obande mpe kolobela belle vie ozalaki wana en tout cas mipesa respect soko mipesi respect esalo bien mais soko mipesi respecté en tout cas vraiment désolé ma sœur eza toujours pasi mpona yo eza toujours pasi parce que ezosopa nde yo esopo makasi lokola mwana na lokola moto kwa sam akoma na yo kodenigre yo akoma kokitisa yo omwa teke esa kitoko te esa propre te esa propre te soko oyoti lelo ososola na yo te sosola soko ososola ezala bien mais soko ososoli te ma cheur ezala pasi mpona yo en tout cas bijou la reine biso toyaki kaka koloba ozomona nde baaudio ezobima ozomona balive nde bazofinga yo sosola mama oke na terrain moko eza mabe terrain moko eza mabe oyo baconsidérant na bango bato te bakipaka na bango to aza mokolo oyo aza mama bakipaka te bafingaka motu nyonso alors mipesa respect mpo bapesa wa respect yo moko oza na clé na maboko na yo komipesa respect soko omipesa no respect te ezodépendre kaka na yo yo moko oyebi ndeni okokende na makambo parce que esa kitoko te esa soni esa vraiment bien te esa vraiment bien te bijou la reine soki ozomona yango kitoko ndenge ozolekaka na bemission biso tozoyebisa yo esopa nde yo esopo makasi c'est comme si mutu moko atelengani c'est comme si mutu moko ayebi kojouer te c'est comme si mutu moko azaka bo do azoyeba eloko osala te ebima pa lokola mutu moko ozoyeba eloko osala te esi osengi pardon mais ozokende bozongi okende donc obima pa na ridicule ya makasi obima ridicule ya makasi ta baaudio nde ekomobima tala alors mi pesa valeur mi pesa respect respecte-toi pour que ba respecter yo moko banda komi respecter soko mi se respecter et ça la bien mais soko se respecter te et kozala pasi makasi bijou la reine voilà en tout cas famille libota to consommer un film tu as dit qu'à copier sa conseil pour il a rôle na biso ce qui te montre l'eau moko boeba
baartiste na biso bazolobela ye il faut toya koloba te kopesa conseil soki ozwi bakuya kolanda vraiment émission na biso Bijou la Reine en tout cas yeba ndenge nini ya okende yango voilà tosengi na famille libota mobimba en tout cas tokonsome film na biso na kati ya Belle Vie TV film na biso ya sika nzambe apambola bino tokutani na mbala ya nsima.